makamone sauti oleka leson ni otire nani avant to kotala mamususu te makamone sauti koleka ndena ke boloko eloko na senga liboso na yo senga pardon si pardon na sengi pardon boyaki na caméra sengi te na sengi yango 100 muta pusanga osengi nani pardon na sengi Kofi Olomide pardon Cindy Leker alimbisanga en tout cas limbisanga yi place na uti na yebi ni na sali la place na okende quoi dans na évité. Je me rapproche de rien parce que na sola ikana mutamabe on a été ka inanga azui conversation a tient na réseau limbisanga papa limbisanga Cindy Leker na sengi pardon pona mwana makabo mama mbiya ba comme fingama batembele ba kotina boy lobe comme temani ke muta créa ka likambo nde yango comme boye ba rankine kote na boy batma bo mana comme na nga mwana nzambe na sengi pe na soko kangisanga pona lobi Kofi Olomide na pardon na za prêtre ya kangisanga limbisanga même si tous ça a des problèmes mais on a passé au moins des bons moments aussi dans la vie muta poussé ngaité et l'autre côté quoi on a sengi pardon limbisangai Cindy Leker limbisangai na o nyonso eleki limbisangai to bandai koloba bana ya libumute bana ya musique il y a des femmes stériles na boy ba ina nga sala abatu te na ko finga jamais stérile to bandai koloba bana ya bébé te bana ya musique kobota na musique ezaki likamute ke na oza stérile obota katoke na non na ko finga bana stérile te na ko finga ba stérile te ngana sala ba nzambe mutapesa bana so na ko finga ba ekomba c'est que nzambe nango na bondelaka akopinyenga Cindy limbisanga mama to ezaki kaka ba analyse neto ça que ça polémique na ndenge comme kendele mabe limbisanga na mama bana na za grande sœur na yo na za mama na yo na sengi pardon sincèrement mutatindi ngate mutalobi na ngate na sengi yo na quadra pardon en tant que to uti place na uti na quadra nzambe nda yebi exactement en tout cas quadra limbisanga qu'est-ce que la motemo limbisanga en tout cas bolongola nga na makambo mutachaki voice na réseau tchaki ngona sorcellerie na kati et pesi en pleurs à mabe nzambe na nga lobi avant aucune église bongi sana na muningo boswana kina ye na ndako en tout cas la combo na Yesu limbisanga Cindy Leker limbisanga kwata limbisanga vraiment na sengi pena pardon na ko fuka mate parce que la fuka mela kanza limbisanga vraiment na mikitisi limbisanga. Merci beaucoup Maniké, c'est très sage et actuellement sur la pédale qui s'agit il faut beaucoup de grandeur d'esprit pour nous voyer comme à niveau aussi pardon on a ces pays alimbisanga la mokileza océan tous en 4 sont nager place au Kenya mutako aboa que la yo nzete oyebité quand alimbisanga Cindy limbisanga natangi pena Cindy Leker limbisanga ya limbisanga ile kinanga mwasi limbisanga. Je crois que comme la Cindy Leker l'honorable ici quand Ozali pardon yango yuti ko sengama je crois qu'on trouver place na nga mono pona koyeba ko accorder Maniké pardon wane ko zali loko malamu minga lobi yango bien la belle cabe je veux de yo alinga ki na été et comme na niveau ekomi mais komi wana parce que asola ki ndina mutama oh na moni sango azoloba na ko permettre moi si me soit finga moi si me suis stérile tezaki makamba stérilité ko bota ya zemité et ça makamba na ya musique et ça bana ya libumuté et comment kene mabe ke mabe makasi et ko basi musuba moi ndena finga ba femme stérile non
non nga asala bato te nzambe na nga muta asala bato en tout cas Cindy Leker limbisanga ezaki polémique ya musique na tomo pa loboko na likolo na kombo na Yesu na ko limbisa te parce que la Bible l'interdit on adore qu'un seul Dieu en tout cas on fait l'omide limbisanga vraiment na sengo pardon sincèrement yaya quoi doit presque outil limbisanga na sengo pardon sincèrement avec mon cœur limbisanga donc prier te donc église parce que Bible eza ko interdit na kanda na mutu na kende pe na kanda na ote donc ezaka ka mutu moko asali likam na kanda ya mbongo ya Vodacom limbisanga quadra limbisanga on a passé aussi des bons moments Cindy Leker limbisanga oyebaka babe banda ko solo lobaki on a parqué limbisanga yaya limbisanga mwana ngai leki na nga mwasi limbisanga kandi limbisanga fana sengi pardon sincèrement limbisanga kandi kunku limbisanga limbisanga vraiment soko okangsanga pona sengi pardon na kombo na yo na sozela fana tani kombo na pona senga yo pardon limbisanga. D'accord Maniké, c'est très bien attendant Maniké ameka kozwa moi gorgé moko ya makambo ne soutio leka leçon ni otiré nani avant to kotala mamususu te makambo so uti koleka ndena ke boloko eloko na senga liboso na yo senga pardon. Si pardon. Na sengi pardon. Pardon pour qui na caméra sengi. Te na sengi yango 100 mutapusanga. O sengi nani pardon. Na sengi Kofi Olomide pardon Cindy Leker alimbisanga. En tout cas limbisanga yi place na uti na yebi ni na sali. La place na okende. Quoi dans na yebi te. Je me rapproche de rien parce que na sola ikana mutamade. On a été qu'il y a une azui conversation à tient réseau. Limbisangai papa. Limbisangai. Cindy Leker na sengo pardon. Pour na moi ma kawo maman biyabe ba comme fingama batembele ba kotina boy lobe comme te mani ke muta créa ka likambo nde yango comme boye. Ba ranki ne kota na boy batma bo mana comme na nga mwana nzambe. Na sengo pe na soko kangisanga po na lobi ko felo midi na pardon. Na za prêtre ya kangisanga. Limbisangai. Même si tout ça a des problèmes, mais on a passé au moins des bons moments aussi dans la vie. On t'a poussé naïté et l'autre côté, quand on a saigné pardon, Limbi Sangai, Cindy Leker Limbi Sangai, na oignon sur l'équi, Limbi Sangai, to bandai koloba bana ya libumuté, bana ya musique. Il y a des femmes stériles, na boy ba ina nga sala abatute na ko finga jamais stérile. To bandai koloba bana ya bébé te bana ya musique, kobota na musique. Kobota na musique. Ezaki likamte ke na oza stérile obota kato ke na non. Na ko finga bana stérile te. Na ko finga ba stérile te ngana sala ba nzambe mutapesa bana. So na ko finga ba ekomba. C'est que nzambe nango na bondelaka akopinyenga. Cindy limbisanga yi. Limbisanga mama. Ezaki kaka ba analyse neto ça que ça polémique na ndenge comme kendele mabe limbisanga na mama bana na za grande sœur na yo na za mama na yo na sengi yo pardon sincèrement mutatindi ngate mutalobi na ngate na sengi yo na quadra pardon attend que ton outil place na outil na quadra nzambe nda yebi exactement en tout cas quadra limbisanga le qu'est-ce que na motemo limbisanga en tout cas bolongolanga na makambo muta chaki voice na réseau chaki ngona sorcellerie na kati et pesi en pleurs à mabe nzambe nanga lobi avant aucune église bongi sana na muningo bosona kina ye na ndako en tout cas la combo na Yesu limbisanga Cindy Leker limbisanga kwata limbisanga vraiment na sengi pena pardon na ko fuka mate parce que la fuka mela kanza limbisanga vraiment na mikitisi limbisanga. Merci beaucoup Maniké, c'est très sage et acte où tu as la peine d'acquissage, il faut beaucoup de grandeur d'esprit pour nous voyer comme à la niveau aussi ma pardon on a ces peines. Alimbisanga. La mokileza océan. Tous en 4 zones nager place au Kenya mutako aoba ke la yo nzete oyebité. Quand alimbisanga Cindy limbisanga natangi pena Cindy Leker limbisanga yaya limbisanga ile kinanga mwasi limbisanga. Je crois que comme la Cindy Leker l'honorable ici quand tu ali pardon yango yuti ko sengama je crois que trouver place na nanga mono pona koyeba ko accorder Maniké pardon wane ko zalelo ko malamu minga lobi yango bien. La belle kabe je veux de l'eau. Alinga ki na été et comme na niveau ekomi mais komi wana parce que asola ki ndina mutama. Oh na moni sango azoloba. Na ko permettre moi si me soit finga moi si me suis stérile. C'est ça qui m'a comme stérilité ko bota ya zemité. Et ça m'a kambana ya musique. Et ça bana ya libumuté
Comment qu'il n'est mabe? Basi musuba moi ndé non finga ba femme stérile non. Non, nga sala bato te nzambe na ngamta sala bato. En tout cas, sindi le cœur limbisa ngezaki polémique ya musique na tomo pa le moko na likona comme na Yesu. Na ko limbisa parce que la Bible l'interdit, on adore qu'un seul Dieu. En tout cas, on fait l'omidé. Limbisa ngai. Limbisa nga vraiment na sengo pardon sincèrement ya. Quoi doit lui presque outil. Limbisa ngai. Na sengo pardon sincèrement. Avec mon cœur. Limbisa ngai. Donc on priait donc on église parce que Bible les a pas interdit na na kanda na mutu na kende pe na kanda na ote donc ezaka ka mutu moko asali likam na kanda ya mbongo ya Vodacom limbisa ngai quadra limbisa ngai on a passé aussi des bons moments sindi le cœur limbisa ngai oyebaka babe banda ko solo baki on a parqué limbisa ngai ya limbisa ngai mwana ngai leki na nga mwasi Limbisangai Kandi, Limbisangai, on a sengi pardon sincèrement, Kandi Kunku, Limbisangai, Limbisanga vraiment. Ce qu'on quand ça pour la sengi pardon na combo na yo, na chose la pana, dans combo na pour la senga yo pardon, Limbisangai. D'accord Maniké, c'est très bien attendant Maniké, mais car moi gorgé moi